Matondo mboka bino banandi wa biso bonso na kati ya TV lolaka ya mvuluzi kimbangu ya solo losako mboka bino losako epai na yo ndeko na biso George Nzuzi mikoleleke bere yango wana pe ya mitano mpo na yo losako epai na bino banandi wa biso bonso na kombo ya mvuluzi kimbangu ja ntungunwa na kombo ya mama kipa Vitandola kimbangu ja ntungunwa bawanganaki banani bawanganaki kimbangu oyo ke na libanda bakondimaka kimbangu ya solo momo tozali oyo tozoko atire eza lokola rappel. Je tiens à vous rappeler tout ce que oyo naloba oyo nyonso naloba naza kozongela bino yango lokola rappel na bamangongi oyo baza koyeba te oyo eza koya na ye mpo na motema malamu oyo ya kimbangu azalaki nango anokomaki 30 ans de prison mpo na nga na yo me yo olobi te oreconnaître yo te oreconnaître ye te me oreconnaître oyo moto mosusu akoma. Est ce que wi moto akoma makambo wana nyonso bino botangaka est ce que boyebi ye ke aza monguna na yo numero 1 na kati na mokili ayina yo bantu alingaka même kosentir yo te yo lokola concurrent na ye direct na kati na mokili yo moindo bantu tikana ntopesa matondo na tata nzambe ya mpungu tulendo esolo ete bankoko na biso na 4 coin ya Congo bapelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongale mvidi mokulu Mungu baba Mungu wa milele nzambi gaungu kalunga ye tolobaka yala kuyala biso tolobaka yala kuyala azali likolo ya nyonso bandeko nakopesa bino ka mwa 1 minute bomekana kosala effort benga bandeko mosusu nani babitike tozoleka na moma oyo balanda biso eza très important ya kolanda oyo nazolobela bino lelo eza très important pour vous et vos enfants. Ezali rappel na lobi na basuiviste rappel na bamangongi oyo baza komona te eleko yango nde pusani eleko yango ekoki l'air tolobaki air balobaki air du verseau est là. Fini l'air du poisson air ya poisson ya ubwenge fini air du poisson ya mensonge fini. Tant que vous avez la télévision, na ba poto na ba mikili nyonso partout que ya solo moyen ba ko César souté moyen ba ko César te ba bitete le moyen to ko César te ba vérité comme ko bima e ko bomba na lisouté pona nini pote et laka et le ko to le bela ki bino que air du poisson et c'est là qui ya le kota to comme un air du verseau et bango moko na air verseau on le té c'est fini. Fini notre hégémonie. Ah bon? Non, fini notre hégémonie. L'hégémonie occidentale. Est-ce que tu te rappelles là, même il y a une hégémonie occidentale. Et ça là qui mine, et ça là qui suprématie, et ça là qui domination. La carte na moki. Et domination, le temps où vous avez bakonzi ya Faransa, il y a le Faransa, qu'on ne prend pas le Silibango. Bakonzi Amerika mayele sili bango bakonjo bayeba ke bazaki na kati na hégémonie o ya domination ya suprématie mayele esili bango nani oyo aza kosilisa bango mayele. Je vais vous expliquer maintenant nako lobela bino lelo bobenga bandeko nako senga na bino ba like na bino lo sake pa na yo ndeko papa na biso Célestin lo sake pa na yo mama na biso ana lusako no
losaka epai na bino nyonso bandeko na biso soki bakolandaka biso oyo bakolandaka biso mpe apres nayebi ke losaka epai na papa na biso Willy Kayenga tobosana tozali wana bandeko bobenga bandeko mosusu bakota oyo nyonso lelo numero na biso ya telefone ya WhatsApp eza kofongwama tokosenga na bino oyo nyonso alikambo koloba abosana te bonote 0032 466 110 192 ou 192 parce que ndeko oyo alingo mpe akota abenga aloba oyo parce que eleko yango lekoki eleko wana biso baoyo bana na nzambe tokoki kobombana lisusu te eleko oyo ekoki oyo biso bana na nzambe nalobi te ke bato ya nzambe te tolobi bana na nzambe yo muntu ozali mwana ya nzambe ozana obligation obeta tolo ke winga naza mwana ya nzambe bato mosusu bazali bato ya nzambe mais biyo ozali mwana ya nzambe bolebeka bien oyo explication ozopesa bino yango toloba bamingi bayoka te toza korépéter encore pour la meilleure compréhension de tout le monde. Voilà tolobi ke la fin de hégémonie na kati ya fin hégémonie ezalaki nini na hégémonie na bango ezalaki domination bayelaki biso avant bakuzwa biso mobimba oyo bakanga biso na otage bayelaki biso eloko moko 3C na explika bino yango plus na bémission ebele nalobaki 3C 3 et C C liboso civilisation bacolon bayaki na civilisation na bango bacolon C ya liboso oyo leta abombemi na se ya liboso yalobi nga pilie wana ngai kaka nga leta ya mibale pilie mibale babengi yango christianisme. Dans ce christianisme il y a quoi là-dedans? Il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des pévalongo, il y a des kimbangistes, il y a des musulmans, il y a tout, des bouddhas. Nous sommes dans la katia. C'est vraiment balé babengi christianisme. Oui, bon, tu vas religion en agnoso. Babengi yango la religion. C'est ami balé. Olanga. Na c'est ami sap. C'est ami sap. Les commerces, les commerçants, le multinational, ces gens ont appris Kamina Congo, le multinational. Et puis, trois piliers, trois C marchent toujours ensemble. N'a lui n'a ça la rappel, n'a yé qu'à expliquer bien. Bah bazan ba suivi, bah ngongi, bah comprenant na nous ma Cambo. S'il vous plaît. Partager émission de la moutonnioso. Oaza ko lela, oaza ko lukat ko yebate. Bitumba na biso banda mu koloni, bitumba na biso zo kenenege nini, atozo bundana nani. Boki na bitumba na biso banda ka, bitumba na biso zo kenenege nini, et tozo bundana nani. Pour fo yo adversaire na yo. Adversaire na yo ezali eza congolais. Adversaire na biso za bakongolais entre biso bato ba eko kotsa biso na kati na confusion ezande bato wana ba pilier ya 3 wana divisé pour régner et ba ndeko na biso bele baza ko yeba te ba chorgay ya koto expliquer bilo ba chorgay ba bi bango kaka yo lo sako pana yo papa na biso gimbongo lo sako e pana yo mama na biso kipamvita asolo ba mama ba ndeko ba like na bino na sepela kana ngomi ko mona ba like na bino na yaka d'être na kanisi que sikoyo na vu décision ne fait qu'une fois par semaine bokoyo kangai bokolanda ngai abonné ko oza ka abonné te oyo abonnement na ye kendaki sinale ndeko que non s'abonner encore de nouveau au cause alerter à tout moment. Voilà le sako mama Angèle Lengo le sako na bino to bostri to ko pesa le sako na biso et pas ya papa na biso yeko le sako na biso pas ya tonton Lema le sako pas ya papa Willy na maman na biso Marie na kati na Dallas le sako pas na yo mbuta na biso MKN le sako pas na yo papa na biso Francis Bitodi le sako pas na bon to pesa le sako bo bezawana to moni maman Vicky
Lula, voilà, effectivement. Liki Lula, azala bisoro le saké panayo, matondo, naba motema nyonso, yango dizamba, le gars qui bolingo, mi be kompe, mi sala. Toza kokoba. Voilà, ben de koba na somme kolo Congo, tolba keke, na katia feye hégémonie na bango, ba yeba keke, nzambe a commettre fin na domination na bango nyonso. Ben de koba limbisi, po ete mulunge, eleki mingi, et sika kazal na katia studio na biso. Bon, le plus important, alors, na kati ya fin hégémonie, tokende malembe po teza éducation bana bakoyoka leçon on a kopesa. Na hégémonie na bango occidentale esali plus de 8 siècles, plus de 800 années. Oh, ba dominaki na monde entier, ba nani, ba occidentaux. Ba occidentaux, ba dominaki. Ba tikelaki bango temps ba dominer ba régner na mokili. Bakanisaki ezala libela mais ezalaki ya libela te ezalaki na suka suka yango ekoki balobi ère du verso fin oyo bouleversement ya monene na kati ya mokili na kati ya bouleversement wana esalami babranche oyo nyonso bango bayaki nango na kati na mokili kaka na Congo te mais na kati na monde entier batournaki na mensonge na démagogie. Na kati ya démagogie wana babombanaki na branche moko babengi yango nde politique. Politique mutu ebombaki bango basalaki balisanga nyonso ya lokuta. Na kati ya lokuta tosala lisanga mpo tozala fort. L'union fait la force. Basangisaki baforce bacreye baforce bazala lisanga mpo ete badomine mokili mobimba. Nzambe mpe aza kotala bango kimbangu mpe azotala bango bayaki babiki yo kimbangu komeka te kana prison mama kibamvitali yo komeka te nini o nzambe alobi na ngai royaume Congo nalingi na proche royaume Congo il faut tozala lisanga biso moko nani o nzambe na ale akorrompre bandeko na ye trahison ale bakangi ye babomi batumbi ye mobimba na mwana na mokongo na nani na bafrère jésuite oyo bayaki na religion depuis 13e siècle bayaki na religion na Afrique oyo tokende domine bango comme toyebi ke bazali spirituellement nourri et biso tokokende mpe na nkombo ya nzambe bakocroire biso tokoarrache bango tout ce qui ya oyo ya nzambe na bango na spiritualité na bango tokopesa bango ya biso oyo ya lokuta et bakotikala nango. Effectivement ils ont fait un grand travail et c'est une bonne guerre. Oh, basalaki ya kokotisa biso na religion na bango religion mopaya bebeke non biso tokolobelelaka banzambo bango bayeli biso nzambe wana aexistaka te tolobaka dans le vide ekokota na kati ya mitu na biso tokokanisaka eza ya solo. Effectivement tomoni etikali na kati na biso etikala na kati grave na kati na bamitu bacerveau na bakere mosusu omona lelo ndenge nazoloba boye na te komaki mbangu amona yango péché bi tele tatoyo kombo ya moto ya ndoki azotanga mpona nini me nzoka te bango oyo bango bayaki mosala basalaki ya nettoye bacerveau mpo ete toyina baoyo ya biso oyo bankoko na biso toyina bango toyina oyo nyonso ya malamu babotelaki biso bapuissance na biso bakei nango na bamboka na bango kokoba comme na bamboka na bango bakomi utiliser yango ekoma opesa bango puissance ekoma opesa bango nyonso basalelaka nde yango biso tobabilo omeke biloko wana te eza satanique eza badiabulu nzoka te moto moyindo abimisa nano atangisa makila ya moto te mpo makila ya moto eza sacré me bango baya na barbarie baya na bamassacre baya na tuerie baya na nyonso ya mabe oyo ya satan oyo ya démon bolanda. Voilà, Bandeko, c'était la grande mafia internationale. Bomba mena sibaya politique. Politique, c'est la démocratie. Démocratie. La carte na démon, bâti embellir démocratie. Démocratie pour y battre. Vérité, c'est quoi moi et bango exactement na tango ya version et voilà démocratie. Ah bah monsieur madame fier, mais c'est la démocratie. Écoutez, moi c'est la démocratie, mais moi je dois respecter, je dois aller aux élections. Moi c'est la liberté d'expression parce que c'est la démocratie. Ah bon? Quelle démocratie? Démocratie en gros là.
ezaka pona intérêt na bango démocratie ngona bango ba biso mususu bala ba minoko ya biso ba bingo ba dialecte oya bango eza langue mais oyo nyonso ya moto monde eza mabe bango bingo démocratie yango wana ba reconnaître valeur ya moto mosusu te basali ba crime na Congo na kachopa mobimba basali ba crime balongoli biso na culture na biso baye kotia biso na culture na bango tokomeli koloba tokopier na ndenge nazala manzaka molai ndenge nazala tia basubside ya boyi ndenge nakoma pembe na ndenge nasala suki ya baplastike. Oh mama euti wapi pas kokende. Voilà la grande mafia au basalaki pendant 8 siècles. Et pendant 8 siècles, on a tolobi lelo makambo ya politique à pour bien. Ah bon? Bah on retourne pas passer. Alors nous nous loba oui. Politique, branche ya politique, na branche ya religion, il faut ici là. Donc pilier à liboso, na pilier à mibale. Bon qui va bien, na 3C. Pilier à liboso, na pilier à mibale faut quoi. Il faut ekoya tata nzambe ya mpungu tulenga lobi esili mvuluzi kimbangu da ntunga lobi esili pilie wana mibale fo bukana awa na mer ya verso sodo la ngai papa et de sengo mingo sa bana na yo o so ande konoki non c'est fini. Ça ne sert à rien d'aller se donner dans les quatre, quelque part dans les quatre murs et écouter de l'enseignement qu'on vous enseigne n'importe quoi, naïveté. C'est fini. Il y a derrière quelqu'un, oh là, non, c'est lui notre leader politique. Oui, lui, oh, nous sommes des démocrates, nous autres. Nous sommes des socialistes, nous sommes des libéraux, nous sommes des centres. Et c'est fini, papa, maman, c'est fini. L'andanga bien. C'est fini. Naikote ya naiko sana rappel po ba mingi ba yeba kite naiko lobake lelo to epo ke to lobela ngo nyonso alors na bon nyonso ba nako yeba te ke makamwana nyonso esili fini alors toza ko loba ngo to ko rappeler bino ke et si li alors pour na nini bazoko banga esili banani bazoko banga esili ba na lingala boba ko banga sili boba kangama kinango panda bakoko na bango o bona la sabango mona nanga ikol baka la vérité té o mona na politique c'est des mensonges faut mentir pour to kosa to yeba to zo batimi susu do ya bango et la biso ya bango baza na lokoté mensonge o ba sala kinango et bango baza ko banga nini ba banga la loi des talions ko loi nini et pour dent pour dent, la vengeance. Et cette vengeance ne viendra pas de toi, parce que tu es trop naïf. Cette vengeance ne viendra pas de ta sœur, de ta mère, ou de ton oncle, ou ton père. Et quand il y a yé mon tata, oh il y a mon qui va massacrer banana yé belé. Bah on y banana plus de 100 millions. Tout ça de plus de 140 millions. Mais bah bon même biso banana de pourquoi là plus de 100 millions. Autokufa. Mais pour colonial, avec 10 millions, ils ont plus de 25 millions. Surtout tel, nous sommes dans le recensement, parce qu'il faut exterminer les Zambie. Il faut nous exterminer, Bantu. Haïti, parce que là, ce sont nos frères Bantu. Et si nous sommes Bantu, à cause de la bienté, il faut souffrir. Il faut pas nous comment. Et après, bakoluka sur nzambe na bango wana te et bango baza soit pouvoir sur biso. Mais tata lobby, c'est fini. Vous avez de la chance. À lobby, c'est fini. Alors, loi ya talion et lobby, œil pour œil, dent pour dent. C'est la vengeance. La vengeance. Vengeance, on a tata ye moka ko salango yote, ngate, mais tata ye moka ko salango. Alors ça, on dit que ngaina yo to pese ordre te. Ça la vengeance wana te mukolo ya kulinga mukotata. Mukolo moko mvulusi kimbangu dans tout monde akoloba ke trop c'est fini et c'est parti. Alors voilà pour na nini vengeance wana baza ko banga po te basana mabini. Le mal